par rapport à la journée à l'élo Saint-Valentin. Saint-Valentin n'a pas parlé aux autres mais au Baksara, moi, dire na play Saint-Valentin, tu es bien là, quand Saint-Valentin, il y a différents macaques. Taga journée Saint-Valentin. Et le remonter là, c'est Saint-Valentin, Zara Saint-Valentin, rouge noir, Saint-Valentin, rose blanc. Mais le Saint-Valentin comme on normal. Donc, et puis la Zara, on a regardé la Saint-Valentin. Donc, le lot va respecter Saint-Valentin. T'es non sous bon côté. Na n'engo va virer dans la sous bon côté. Qui ne le logo mara soza na zekete na yo, match tout à kitoko. Tu vas fêter la Saint-Valentin. Mais d'abord, le bébé va fêter, on va comprendre l'histoire. Bazo batté pourquoi bazo bima balatika rouge bakei na noir. Bazo s'apprêter bakei ba meli ba lié ba sepeli. Mais les ana isika Saint-Valentin banda. Les appels na jour wana ou yango ezalaki. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo, yo 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 yo. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci na confiance au Bossali Lissou Ngaïm Kokutana Bino sur Congo Zibula Meso News TV. La reine Omba la patronale Libanga Balobi Mama Social Fondation Tosungana G31. Ils ont appelé la CA Baba. Il y avait tant de week-end à Bino ne bo sungi biso po to EDP by oyo bazako souffrir na mboka na biso Congo. Ba initiative ya bongo ya ba mama la reine Omba la patronale Mama Boboto aliaka na batu loboko pesaka bakataka yango te yango moni G31 ezana numéro de compte ezana bo bengi bo pesi biso pe koto to sungi bandeko na biso na mboka Congo. Oui chers téléspectateurs, lelo toza le 14 février au biso soto yebi ezalaka journée o ya ba mouré bakendaka ko fêter na ebité ba célébraka yango na bon sens ya mot. Donc chaque 14 février ezalaka célébration, il y a fête ya ba mouré ba bengango Saint-Valentin. Et tant que chasseur à image maître check de la presse to la raté to lingaki pe to la bino ba impression ya bandeko na biso. Comment Saint-Valentin zo le kalelo na kin? Est-ce que Saint-Valentin en ils a respecté? Est-ce qu'ils ont respecté tes si ma caméra là mon petit Moses Moses nem to coaché na yende mutu lelo aza coéquipier ya maître check de la presse. Donc sans plus tarder na rolinga tozwa ba impression il y a opinion publique, mais avant tozwa ba impression opinion publique na lingi na souhaiter bay o yanga ba bonne fête ya Saint-Valentin na moni la reine Omba la patronne mo kontinanga ba bonne fête ya Saint-Valentin. Namoni na kuna na Bourges Patrick Moubenga le véritable ligue de Bandal ba bonne fête. Namoni président Pandandombasi ya ba béret rouge ba bonne fête na yo. Namoni de Chic Ngolo, je confirme de Chic Ngolo il est très fort, le puissant. Ba bonne fête à Saint-Valentin. Donc na rolinga to takesko na opinion publique to ka impression na bango par rapport à fête à l'élo. Exaucé Pascal na complicité ya Moses toko tasko to zwa bandeko to ka impression na bango. Image. Oui, chers téléspectateurs de NEPS bino to opinion publique to na vrai Joawa à se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour. Mon frère Kombonani. Moi je m'appelle Sokoto Prado. Sokoto Prado to monio awa to lito zo moi impression na yo par rapport à la journée à l'élo Saint-Valentin. Saint-Valentin n'a pas parlé aux autres soins mais au Baksara, moi dire na play Saint-Valentin tu es bien là quand Saint-Valentin il y a différents macaques. Taga journée Saint-Valentin. Et le remonter là c'est Saint-Valentin, Zara Saint-Valentin, rouge noir, Saint-Valentin, rose blanc. Mais le Saint-Valentin comme on normal. Donc, et puis la Zara on a regardé la Saint-Valentin. Donc le lot va respecter Saint-Valentin. T'es non sous bon côté. Na n'engo va virer dans la sous bon côté. Qui ne le logo mara soza na zekete na yo, match tout à kitoko. Yo zalaka yo, qui li benga na poche. Mana ba etela. C'est pour te chaza ba moura ba la sous-souté. Soza na moi na yo moko. C'est ka numéro pointir na yo. Mais qui na le logo de roda na moi sous. Na do ba oyo. Mais oyo pe azaya nga mamo na nga na coupe na nga dans l'aise. So pe nga pe la bombi mère na ki pe na juillet Saint-Valentin zané. J'ai résisté les sous-souté. Parce que yeb sana biso bato ba ta la biso na Congo Zibula Meso News TV. Lelo siko yo ke okufa na mère. Mais nga la mère na mitso. Apa cha de marambo chanza na mbokati. Elenge bandara na matonge yolo.
na michoso aussi na misobo na ke oshwe banakin SMS toza na ngwa viri ngani sodomone lembi muke 15 16 to ekapela mo grignoter banini mo ngulu na ndenga ngaviri yango ka lisolo yango wana lia e baka 21h c'est tout. Donc babi ata boke fête lelo yebara 21h ozonga na palin pour na couvre-feu. Mais sikoyo Saint-Valentin, tu sais que chaque 14 février ba célébrer yango. Est-ce que ça fête ya ba mourir to ya ba makangu pour yo za responsable tu bigo bimana mama na ebite fête yango eza pona batu nyonso est-ce que joma boepe abala mwana batu ta ko bimana epe lelo pe ba kene fête à Saint-Valentin. Siko vitesse kine comme on normal a cause à peine mère na nenga journée na nenga parler mais ebige temps x temps boy fona za na wa nga ujana comme on normal pour le moment nga pena na nga na viara na nga tout le temps ming libanda pour kine za biso ba play mais vise faut za rendre libanda nenga libanda zo mériter mais nenga bakin to beta na ngwa viri donc to beta na ngwa viri ombala patrona ngwa viri donc tona zwaka oboda linga mingi ki ngwa viri webisa bango lokwa to za na moment ya ba fête na éviter bato ba tala biso pe libanda mboka ba masana biso bedo ba sele ba tala biso wana ba bi pavillon 5 libanga au profiter na salire pavillon 5 mobimba mangani gouverneur de la ville na PCP libanga wana premier fils na ngai gouverneur na nenga kalengo bona nenga idée nenga pavillon 5 salue mon boss moi fidèle ko industriel kuma bangala quand m'a dit de basele makolo pogno bon anniversaire mon pote Yannick Mukuna Benzema shooter à Galliano na nenga ngwa viri sans oublier mon cœur moi boga bodol segabana waneza pena soki na zangsi boga bo so na zangsi boga bo lo wala ngamo na mitubeli mama bana Géraldine Pila yeso na zangsi libanga seke yaka pasa mama langa ya Géraldine Pila wa mama Elisa yena nenga zekete na nenga ngwa viraza au fond du cœur. Trop cher internet toujours continuer na parcours na biso toujours ba impression il y a opinion publique par rapport à la journée à Lelo ba bengi Saint-Valentin Lelo toi le 14 février toujours à peine déco na saluer bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko nangai en tout cas la journée c'est mon ne check changa muta pression dans si vous la mis sur ta bicho sur internet tout normal international il y a rien que la journée de la femme Lelo. Lelo le Saint-Valentin le 14 février mon frère na lingi oyebisa biso na nous bato bata la biso pour nos journal Lelo considéra kango ndenge nini ozwa kango ndenge nini dans journal Lelo zande valeur banzelo bazaki toko basukwa makasi lokwa donc tout le monde banzelo ba l'équipe biso to ko lo baté c'est que pas chaque lo bana journal il faut garder bon lokwa ba maki pour ça malamu pour na biso il y a rien que Lelo vraiment c'est Valentin dans to lingana c'est fête de l'amour l'amour fa linga moninga ya linga c'est ça la vie. Est-ce que tout nana nous voyons à Bosolo cadeau de jour pessimer donc maman c'est déjà surprise na cadeau na hier bodi rouge maman bachina rouge je suis donc tu n'as pas ndenge wana système c'est ce qu'on a pas c'est quoi belle nzambe maman je sais mes kobi aboté mille Albertine aboté les Jojo donc guerrier il y a rien pas maman. Donc après awa bokende wa pipo babi Lelo et ezaka ate que maman kaka papa fa sepelisi Lelo vraiment la journée moko oyo ezala réciproque papa sepeli sa maman maman sepeli sa papa donc après awa to kende kolia moi liboke na biso na saba nzete na loi ngai na mère Iramuzi ngambo maman Babrinel na ba éloge Lelo quand même na bima quand même na maman il faut tout se recréer quelque part maman pas sentir valeur na et pour aller za fête ya ba mourir et za fête au tete au lobelango ba playboy pe pour so balatero kende te na mona bato ke ba boloko ya li Lelo za journée oyo ya ba responsable lokwa ba papa na biso na maman na biso ba ko kende pe ko fêter va fêter bolingo na bango neti Lelo boye tozana ba mère après awa eza mo bangi a fête kafu petit nga Moses si ma caméra na habité weba to ke wapi Lelo to ke n'est pas junior Malaïsa tozali na Sheraton kiala tozali au faux moulin wana vraiment tout ça la musala Lelo miel a ko pesa biso sentiment ya préambule c'est pour ma première fois na zala pe wana donc tokobina tozawana na ba ilamba kakos na saluer mon vieux Jamaïque prêtre
assez Milan to continuer kaka ngana yo to lito ye banane est-ce que journée à l'élo il y a Saint-Valentin ezapé prévu que ba petit ba playboy pour le vite c'est comment ma casse takina au monara que cousine wana ba yiba ke monsieur pas pire petit non wana est-ce que bango peut vraiment ba ça censé la journée à l'élo ba fêter puis pourquoi pas ba cause à censé ba makangu pe donc ce sont des hommes déjà créés il faut pas vivre ces Valentin pour la montagne soit linga qui d'être en amoureux dans parce que c'est Valentin tant que ça mineur ou les gars c'est Valentin c'est Valentin ça pour la majeur donc il faut quérir ou faire quérir moi si yo péché valeur valoriser d'une façon d'autre on dit ce quoi valoriser maman Gérardi ndenge c'est mélange valoriser toujours il y a juste mon thème ndenge tu vas valoriser toujours maman Mira c'est que tout ça toujours wana pour na valoriser bashi na journée le to ma pepe to ma nyama pour la télé na yo kabu il faut yo kakete ko pepe pour la maman calibre tous et ça c'est normal la France la vie danger wa batu tout ba tala yo loko za fête ça ba mourir za fête à Saint-Valentin na éviter ceux qui souhaiter bah joyeuse fête il y a Saint-Valentin na batnyo ça va ta la biso siko en tout cas ba fête est belé mais Saint-Valentin le vraiment clôturé parmi les fêtes est toujours là et toujours les fêtes le la jouer à ma casse pour na batnyo ça va fêter maman tenait face à la toujours à Saint-Valentin maman malgré gaza est mort 50 ans mais maman face à la toujours va mettre Socrate va vivre Saint-Valentin ba Christian va vivre toujours ce que c'est la famille assez mila pas toujours na liboto na yazo vivre donc le ça vraiment qui moi c'est que bobali ko beta moi c'était respecté la journée de la femme la journée Saint-Valentin. Ouais, merci vraiment toujours continuer après à tout changer moi décor tout que nesiko yo kota la en journée en na 12h heure de Kinshasa comment batu ba 8 journée en to éviter est-ce que c'est journal lelo ils ont respecté est-ce que ils ont respecté to ye bango bientôt là to ko masko un espace super lemba to funga masko to mon ambiance est-ce que na nganda tchétché na lemba batu ba koti déjà est-ce que na ya ngoma ya ngaba milulu eza toye bango exercice Pascal na sima ya caméra. Oui chers internautes, laissez-moi d'abord le temps na fungo la binosko image bomona comment ambiance ya Saint-Valentin na super lemba comment batu bazo fêter donc sans plus tarder nazana intervenant mususu après ça moi ba impression na par rapport à la journée à l'élo. Bonjour mon frère. Bonjour. Mon frère Komonani. Komonanga Ben Boalungu. Ndeko Ben Boalungu tolingi toye banano journée à l'élo il y a le 14 février. Pourquoi batu célébrer kango des années et des années? Bon par rapport à ma connaissance naibi que journée à l'élo ezali fête moko mondiale oyo ba célébrer ka fête ya ba mourir. Donc les ali journée moko ya ba échange. Donc c'est en quelque sorte ndenge to bande ko sala ba échange de vœux quand on grandissait quoi. Donc l'élo il faut chacune des partenaires à Salamoninga na cadeau le plus précieux na iloko ya lingaka. Donc c'est un événement oyo et c'est pas ça vraiment partout dans le monde entier. Et ce que j'ai pu constater na ba année écoulée ndenge ampleur oyo journée à l'élo ezalaki ezali susute c'est dû à ba auto ekolo baba conjoncture vie sociaux eza susu vraiment malamuti et parce que nayebi na ba année passée ezalaki journée à l'élo donc sentir vraiment ngouime ozalaki toko baya balati bien ba chéri déjà décor et puis comment dirais-je couleur de respecter sous couleur parce que chaque année Saint-Valentin ils ont la couleur d'habitude ils ont rouge noir na rose blanc voilà net il y a tout ta rose blanc. Alors des fois tous fêter quand on a 4 drapeaux journée les caméras du moins moi inquiétude déjà to souhaiter na mikolo pe ko ya nzambia sunga tozo ngal susu na ba forte ambiance o ezala na ba né antérieur ndenge to banda ko célébrer journée à l'élo ba échange ya ba carte postale donc yezomona donc au komili muninga donc on sentit vraiment qu'il ambiance wana ezali susu ndenge ezala kiti mais du moins quand même on essaie un effort le ko les journée moko ya fête donc mututu azaka censé ya ko fêter na ndenge o yepisa meli. Est-ce que tu as une question de curiosité moi quoi yelinga après awa lelo na mama bozala. En tout cas ceux qui na lobi qui to ko bimate na kozala mbali mabe
Lelo en tout cas n'a offert maman une soirée digne de son nom. Et tant que moi aussi à Moutou, donc lelo il faut na sepil ça. Tant on a utilisé les mots il faut. Donc il n'a pas obligé, n'a pas censé il faut na sepil ça. Oui. Par rapport à la journée à lelo. Mais moi cadeau payé qui de l'autre côté na yé ça là que quand même moi change ya cadeau malgré ba condition ba difficulté mboka ça ma bé mais zo qui cadeau payé. Oui non ndeti lelo na yebi asa informa ki ngai donc lelo na ulia iloko na linga kulia mingi madesu na mabuma ngombe donc on les appelle na plat préféré na cadeau na yango wana mais ngana ebisa ki à part on offrir lelo donc lelo suna butaza suna cadeau le plus précieux na bombelier nous on prend tel sira bolingo parce qu'il na cadre ya célébration ya journée à Saint-Valentin. Oui voilà lokola toza na cadre ya célébration journée en haut au PSP bae o nyonso watala siko na Congo Ziblamé sur News TV ba bonne fête à Saint-Valentin. Vraiment en tout cas il y a liboso na ko remercier d'abord l'opportunité au Pessinga et d'abord on a bani ko remercier na mutali boso moko check. Merci vraiment. Et na équipe na yo mobimba et na ko remercier liboso et lisusu mon épouse Amélie Chichouachi et na ko profiter na saluer lisusu famille nanga mobimba tous les Boalungu, tous les bons Joe, tous les belles nanas. En tout cas, bonne fête à toutes et à tous. Merci vraiment, toujours continuer. Dans les nègres bino, va fouiller la biso sur tous. Nous on a super lemba. Est-ce qu'ambiance c'est ça, tu es ça? Nos chers téléspectateurs, tout continuer kaka na micro baladère na biso sur la fête, il y a journée na biso à Lelo à Saint-Valentin. Pourquoi bato célébrer journée en haut? Tokuti vieux balé awa les grands prêtres na maison na couture to saluer bonjour V. Ya calme bonjour. V mais tokuti yo awa yo bonga mité pour kende Saint-Valentin. Bon bonjour d'abord. Nazana boulot. Les jours jour les 14 Saint-Valentin journée ba tu vas fêter Saint-Valentin. Mais d'abord belé bazo fêter on bazo comprendre histoire na hote. Bazo baté pourquoi bazo bima balatika rouge bakei na noir. Bazo s'apprêter bakei ba meli ba lié ba sepeli. Mais les ana isika Saint-Valentin banda. Les appels na jour wana ou yango ezalaki. C'est ça. Expliquez bisoto ye bana nous pour nini ba koma ko célébrer en chaque année. Bon, ba célébrer en chaque année parce que ceux qui sont ne bandeli nango to komona ke ezalaka eza jour moko oyo bacha yango kucha na cadre pour na ko honorer muto to benga ki Valentin azaki saint parmi les saints il était vraiment amoureux na cadre ba benga amoureux pena amoureux et en plus yé alinga makambo wana mingi mais après ko kufa na yé na cadre ya kokomomere pour na tana mort na yé jour akufaki c'était le 14. Alors pour na kokomomere mort na yé yango moni ba pona ki jour wana et comme jour moko lokola ke pona ko kanisaka ye pona mémoire na ye. Alors yango wana jour ya le 14 février et bima yango lelo to monaka Saint-Valentin. Et ça idem ndenge moko na ba jour oyo lokola to fetaka ba le 25 décembre ya ba naissance à Jésus. Et ça ba jour moko normal et ça yango penate mais et chama ndenge wana cadre pour que histoire retikala. Donc Saint-Valentin azalaki mutu oyo azalaki pena azaki na bolingo makasi yango monde babenga yango fête ya bamouré parce que ye base pe clé makamno to azalaki amour bolingo oyo ye azalaki kimia kitoko na leng alors yango ande oyo azalaki donc eza jour mo kitoko mais biso to kokelete poto za la boulot boza pe biloko bamouré ya bato bazana na makamno bango kusala ba biloko wana c'est bien na bazo fêter c'est bien pe na biso bato to fandi mais pona koyeba na idée tango zo bima yeba ngoke Saint-Valentin ezali histoire oyo mutu azalaki na bolingo makasi Saint-Valentin ye moko. Alors en tout cas bonne fête na baoni so bazo kene makambongo ele ka kitoko goigo ite ba fantir te banini te mais to banga nzambe liboso nzambe.
bonjour maman. Bonjour papa. Maman, to kutio awa, ozo sela biso ba kusa kitoko boy. Lelo to koliaka ande boy. La reine mbala patrona na boulez. Biso ve alio se Valentin to pesaka makambu maman. Yebisa biso non lelo. Fête les kandeli. Ah, fête yango vraiment ba se Valentin kande za kitoko mais lelo taka ba mpiaka onde koma nango. Donc to bunaka moi muke aussi mbala ngo ba fête yango za la sunde za la ya kalaté. Est-ce que maman, les lobena boy partenaire na yo papa na biso, après so pe cadeau. Eh nga papa nga pesi nga cadeau. Woni za nga te, apesi nga. Nga pe na pesi. Donc pour ça l'échange. Si vous après beaucoup t'en as papa. To na pesi to okende, e bi ke nga na osa na nga cop na nga boy, to na na to obima so cop na nga sili, to va na papa ka ndenge ezalaka. Préféré biso na espace mini pour na pas na ba ya lelo ba ya rolia. To ana royal staff royal na kuna na super lemba donc les étages inda makasi donc ba ya vraiment sentir royal ndenge ezalaka musique ya kitoko ba DJ ba sepelisa vraiment batu ba ya vraiment makambo ezawa DJ Makitosh bazawa donc ba DJ solo ba ya vraiment après awa to kota makati to rolia pela musique yango wana biloko moto eza taka ba tiki ba quiz talanga ba quiz ba boze pele maman mbote mbote papa maman non bien il faut fêter Saint-Valentin nga pe na fêter la mélodie na la titena Saint-Valentin siko la tite pour anibi abosa ifana somba mena sombi te siko yebisa bato nyonso botala yo na minute na Congo si vous la mettez sur News TV lelo za ndenge ni lelo bomezaka ya oyinda lelo eza ya oyinda pour Saint-Valentin moya oloba mingi eza te ma na obela na oka vertige ouais cher internet lelo eza oyinda après awa nous allons nous rendre chez Junior Malaïsa tozana maman na mobangi à concert il y a miel de son donc Sheraton Kiala l'honneur est à toi tozalawana na ba bébé na biso elo changa na grand scène à maman tozana mais irambo muzinga ba zibaka muna pe ba rozala batu tout au grand complet donc après on encore na kati ba lobby mibali ba leki troka mibali mais to zobe moi intervention pe ya basi ba pesa pe ba impression na bango par rapport à fête à lelo Moïse le grand caméraman o asala kisko film ya la vie est belle yene mikolo to sana e Moses to kota na kati to swasko ba yaya bango pe ba pesa pe impression na donc twana sengo fort le 14 tala banzele muni baze kitoko to zawa ndo muni boy donc ya journée na soba mourir tozo sepela tozo lia tozo mela na nenga mourir misre beta tozo rapporter koka makambe banda donc il est le jour na biso le 14 février journée soba mourir banzela kitoko moni ne bazawa na donc et c'est un fort et biso ba mère bango yo taka Saint-Valentin kitoko na kitoko lelo eyinda fort ya to bando na tongo bomo na kake moi bière moi lo moi pilipili pembene sa moi bière jisho tala kandeza poko eyinda fort eyinda ifa boss makaya kitoko na kitoko e oui, c'est un mingi le ta Saint-Valentin jour il fait ça va mourir l'onde ba jour que papa lingara maman le jour ba couple c'est le lomo bali amoni oto moi ça mon mobile te c'est que ça bolingo ya likolo o pete vande fo bozala ensemble tala kalelo journée va mourir. Oui, trop cher internet to bandaki na bino to kompe na suka na bino ba bibilo kwa kitoko eumela vraiment na marché té je crois maître Tchèque a commis vraiment na suka ya parcours na biso ya lelo ya spécial fête ya Saint-Valentin je crois bolandi ba impression ya opinion publique population bango moko ba lobi na micro wana ngana bino to mona ngana bino na ma prochain numéro na biso mais on va to kabwana bino na lingi na remercier bino na attention au pesa ki biso pe na pesi ba fête ba joyeuse fête ya Saint-Valentin na batu nyonso oyo ba kolanda tranche oyo ya lelo ya maître Tchèque de la presse wana ngana moni bongo na musika la reine Omba la patronat na mboka bundes na moni papa Matondo na moni mère fashion ba nyonso oyo ya la reine Omba la patronat na pesi bino ba joyeuse fête de Saint-Valentin
Après Awa, nous allons nous rendre chez Junior Malaïsa dans mon bangé concert Miel de Son à Robert la biso lelo le 14 na ozalanga morote tout ça penana équipement nene ya ba massa tout ba kochaka maître check de la presse. Je crois ngana bino to moni sima mikolo na remercier Moutasimba na caméra wana Massalanga Moses caméraman en film La vie est belle. Na remercier staff Okitoko décor, je crois bomoni décor ya libanga makasi boy tout ça chez Papa Cool. Donc bon ba pesa biso décor oyo je crois ngana bino to monani na ba numéro na biso mususu botika la brancher sur Congo Zibula sur News TV ne botimbeli bantango ya République démocratique du Congo précisément na ville de Kinshasa. Au revoir, au revoir, au revoir to monani. Bye. Congo Zibula sur TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka Olingo vraiment soke zalaki atambongo Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenia Mama yo 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 Automatika ba mama la reine Omba Mokoja ba mama la reine Omba Mama la reine Omba Balobi oza mo pepe Bapekisaka mota pemba te Umela Mama wo wo la reine Omba la reine mama